bande kona biso ba policier o bandima ko servir drapeau ya mboka pona ko sécuriser peuple na biloko na bango muto ayaka na bango eza monsieur Joseph Kabila pona élection lokola alinga ki teki atika pour pouvoir très bien il faut tout le belango ndenge sengeli régime passé ezaka la République démocratique du Congo régime passé et pesa ba policier et siga kozali fo bazana ba conteneur on se tamboli dans le monde entier jamais la police est kozala na ba conteneur lelo bato bazo kolinga ko se mettre trouble na République démocratique du Congo ezaka ba d'origine ba papa na bango ba ki basala commerce ba profiter à botami mais ça d'origine mais na lobby boy ba d'origine na lobby ba d'origine na lobby ke ba d'origine déclaration ya honorable député Madidi Martin Fayulu na Théodore Ngoy bango tout baza ba candidat malheureux na niveau de présidence il y a 2018 mais lorsque vous voyez les deux candidats malheureux bakutani est-ce que bénédiction et comme pas na bango ce n'est que la malédiction. Bote bandeko ba imboka libaku monene ya kolanda émission na bino ya mokolo mwa lelo masolo ya mboka lelo penza to lengeli kaka ba sitting kaka ndenge boko mona na cadre kaka ya kopesa bino ba information vrai sur le terrain kaka ndete to ba Eurotech TV za wana pona ko servir bino et bongo télévision za radio te tinda pesa melingai na yemoko lekolo direct l'honorable Jean-Paul Ikabeya mon boss que je salue à passant depuis Paris. Merci beaucoup docteur Mbo Petit tozana kata fikine foire internationale de Kinshasa moko ya ba patrimoine congolais et si la ki bongo penza ko pela moto et to mona ki ba pavillon o e koma nango occupé pa ba policier ba koma ko vanda ba sala ba tente na kati famille moko ba to belé na cadre kaka ya ko assumer pe sécurité na foire internationale de Kinshasa et si la ki aussi ka moto depuis mokolo ya dimanche kasi mokolo lobby chef de l'état sala ki bongo sitting boko mona ba solution na ba image parce que to lo ba balandi nanga télévision ezalaka radio te na bongo to zape na moi quelques sujets li sous conflit entre Gilbert Kakonde na Azarias Rouberois et déclaration ya Martin Fayulu na Théodore Ngoy par rapport à chef de l'État et les sous la lumière sur la mort de Delphin Kayimbi ba sujet d'actualité za bongo nde toko beta penza masolo et les sous penza Roger Lumbala accuse Théodore Ngoy et Martin Fayulu par rapport à leurs propos tenus contre le chef de l'État nde masolo toko beta mokolo mwa lelo na mona mboka David Ntunga kokundola penza boyebi malamu mingi bo mesana na kata Eurotech TV mingi ya kolobeza te mwana mboka mbote na yo mbote mama Falon na sepeli makasi na ndenge ondimi ko yambanga susu lelo na émission na yo et puis na ko pesa mbote na ba o bazali ko disposer ta na bango po balanda David Ditunga défenseur du peuple aigle blanc OK ceux qui baza ko landa David Ditunga bikeno vérité zana parce que pas David Ditunga formol les ala raté. Merci beaucoup mon amboka bande ko Eurotech ba pona pe ba vota molobeli na bango David Ditunga ya peuple kaka lolenge kani ndongo le karapona ko éclaircir opinion publique tozawa to mona ki bongo événement salemaki mokolo moleka ki dimanche ndenge pavillon o boko bona na sima bilili mon amboka Moses akozongo penza malamu ndenge nini ezikaki e banda ki boni bande ko balingi baeba matondo mingi na question posée nga mama Falon. Avant de répondre à Mutuna Nayo, nazali kopesa merci d'abord na chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Tala esengo ya kozala na mwana mboka. O ayebi pasi ya ba Congolais. Tala esengo ya kozala na mwana mboka. O ayebi Congolais. Qui est Congolais. Avant to komba ba Congolais tozali ba Zaïrois. Leo tozaba ba Congolais. Na kanisi ke esika biso tozali et tozana fikine foire internationale de Kinshasa. Bande kona biso ba policier o bandima ko servir drapeau ya mboka pona ko sécuriser peuple na biloko na bango muto ayaka na bango eza monsieur Joseph Kabila pona élection
le col a linga qui te qui atika pour pouvoir. Très bien. Il faut tout le belango nenge sengeli. Mais les lots, et si tu telemi, tu as pavillon 12. Wapi incendie salamaki mokoloya samedi potoko ma dimanche à travers courant bande konabiso biloko na bango ezikaki. Mais Dieu merci, mutu moko ta kufi. Bana mibale bazikaki, ba maman 6 bazikaki. Bazali, baza au moment où nous parlons, baza déjà en hôpital parce qu'ils ont décision chef de l'État. Oazo qui prise en charge na bango, na ba papa mibale. N'est-ce que soto tozali. Yeba ke no na mboka na biso esengo kozala na mwana mboka waibi pasa congolais. Esongo kozala na mwana mboka waibi kia congolais koma congolais vivaka. To mona ki ba manifestation samaki na université de Kinshasa. Ba policier ba tombaki victime. To mona ki Félix Antoine Tshisekedi akitaki ko rendre visite na ba policier na niveau ya ba hôpitaux. Régime passé et tu as aussi la matière. Mais avec Fatibe béton, avec Fatibi bic rouge, azali ko compatir na la police ou azali au service ya nation. Lobby azalaki awa adoté bango babot yasika bateni yasika ba vivre frais yasika. Donc c'est-à-dire que azu responsabilité étant que papa. Et bien que non, tango bango bazali ko représenter image yambo yamboka. Le col est pas un symbole ya nation. Alors bien que non ba wana fona sanini na compatrie na bango yango nazali ko pesa merci peut confirmer bandeko mainini et cas qui du samedi au dimanche na kata fikine mokolo ya samedi dimanche na pavillon 12 wapi bandeko na biso la police obengaka ujana eza police d'intervention rapide. Voilà. Ba tombaki victime mais président Félix a qui assister bango et tant que moi na mboka na bolingo za nango pona ba congolais pe na bolingo za nango pona la police na biso il faut yeba que non régime passé ezaka la République démocratique du Congo régime passé et pesa ba policier et siga kozali faut bazana ba conteneur on soko tamboli dans le monde entier jamais la police est kozala na ba conteneur yango na kosenga pe na VPM GB Kankonde de sorte que non ba améliorer ba bisika ya la police ba longa na ba conteneur bon bataille ça va parce que ya malamu ya kozala pour vivre conditions de vie ezalama malamu parce que o yazali à tête ya mboka na biso ezali président Félix Antoine Tshisekedi mwana mboka oyebi passe yaba na mboka. Merci beaucoup Ndeko David Ntunga, le défenseur du peuple. Tout tika la kaka wanate, tout le bela susu. Kita we ko salama. En quoi est né le conflit entre Azarias Robert Roy et Gilbert Kakonde Bandeko balingi baye bango penza malamu. Merci mingi maman Fallon na question posée eza question moko pertinente. Oyebi ke biso ba congolais tozo mbenga ba congolais. Mais soki to lingi to présenter identité ya ba congolais ezati. Ba komisa biso ba électeur et non ba congolais, ça dit que tolonga ba congolais to commander ba électeur avec régime M. Kabila. Sénateur à vie. Na banza que na mboka na biso même ata libanda to mona kamuta botami. Par exemple, dans le monde de football, au coup Congolais botami libanda soit na Belgique, soit na France, mais soit au Betabale. Soit bazotanga comme monaye ba bengake d'origine. Français mais d'origine congolaise. Les lo bato bazo kolinga ko semer trouble na République démocratique du Congo, ils ont ba d'origine. Ba papa na bango, ba ki ba sala commerce, ba profiter à botami mais ça d'origine. Mais na lobby boy ba d'origine. Na lobby ba d'origine. Na lobby ke ba d'origine. Attribution pour na ONIP, pour na kopé sa identité. To identification ya congolais ezali attribution ya VPM Gilbert Kankonde. Ezali attribution ya nani Azarias Robert Roy. Na banza ke non ceux qui ont l'andi très bien. Ezana ba troupe ebele et ko takana mboka na biso to monaki makamba kolwezi na est. Mais responsabilité au bapesa Azarias Robert Roy étant que ministre de la décentralisation. Tout le monde a quand ma responsabilité n'était. Na ministre de la défense. O ezali attribution ya VPM ministre intérieur.
ouais sengeli ko recenser peuple congolais régime passé ba botola biso identité mais avec Fati béton avec Fati social avec Fati route l'autre peuple congolais azali censé ya ko récupérer identité oyo ya ye ezali attribution ya VPM Gilbert Kankonde yango monaki que non de Kwazara Surubero ngaki s'opposer ndo monaki VPM accueilli la justice pour le côté c'est que azali mwana mboka état de droit et l'ingolo batté que sokoza ministre tout ça tous députés et qu'on se sentit lésé tout monaki même prochainement avec notre président AI du parti Jean-Marc Kabund par rapport à la décision de l'Assemblée nationale. Ah, c'est ça qui dit justice. On y a bientôt à rentrée parlementaire. Bakoleng est déjà pour que Bakopona moto a remplacer Kabund. Naninda a remplacer. Ezali na problème était. On a remplacer a toujours à UDPS. Il faut on appelle ça coup de chapeau na président Nabiso AI du parti Jean-Marc Kabund. On a sacrifié parce que UDPS a rien que ma valeur à s'opposer à la valeur rien que pour le congrès alors à quoi servent bon misolo mebele au moment que Covid-19 ils allaient ko fait souffrir le peuple congolais tout le monde qui coalition la Mouka FCC pour la destituer à travers cela j'en profite de dire grand merci parce que ça mis sur le poste on a bah c'est la Kembongo. Mais andimi qu'on sacrifie poste pour vivre pour l'intérêt ya peuple congolais. C'est-à-dire au ya kozonga na place na ye a toujours il y a eu de peste. Et voilà ndeko David qui m'un peu si matango parce que tout ça moi ba CG réalisation ko ça biso déjà au signe moi na mboka Moses sunga biso au baxela biso moi quelques minutes pour que to ko bana masolo. Moi na mboka David Ntunga tozongi lisusu eu de peste les logos mécontent par rapport ya ba propos ya Martin Fayulu Madidi na Théodore Ngoyi nini yango o esali bino mabeto nini o echuki bino pour que beaucoup ko réagir ainsi. Koloba ke eu de peste ça mécontent c'est trop dire. Ils ont des peuples congolais. Parce qu'il faut que le président Félix Azaliwana ait volonté du peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est-à-dire que nous, Fatih Sorazal le président, ils ont travaillé Nzambe. Pourquoi il y a une déclaration? Nalobi boye. Ce qui Fatih le président, Yambo Kanabiso, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est-à-dire que nous, ils ont travaillé peuple. Déclaration, il y a honorable député, Madidi Martin Fayulu na Théodore Ngoyi bango tout baza ba candidat malheureux na niveau de la présidence il y a 2018 mais lorsque vous voyez les deux candidats malheureux bakutani est-ce que bénédiction et comme pas na bango ce n'est que la malédiction parce que baza ba malheureux ba candidat malheureux to mona ki ma élection ndenge salamaki ndeko honorable Madidi Martin Fayulu akendaki na cour constitutionnelle pour na kolobaki mutakanaki ba élection cour constitutionnelle à rendre verdict na ye or que arrêt na ye za inattaquable ba pesi faveur na Fati béton ndeko Madidi Fayulu Martin alors bi que non bazuji wana baza bakabiliste lelo Fati béton a nommé bazuji mosus total monsieur Théodore Ngoyi Théodore na Madidi Martin Fayulu Madidi koleka na émission koleka ko sala interview que non bazali ko s'opposer nango peuple congolais ko comprendre déjà que tout vient la haine ya on a ke ba d'origine ne ba ko semer désordre na mboko jamais biso peuple congolais to sema désordre na Cameroun jamais biso peuple congolais to sema désordre na Sénégal. Na lobby boy jamais biso congolais na lobby d'origine na lobby d'origine est-ce que un célibataire a ko bénir ba marié na lobby que eza question tuninga nazo répondre est-ce qu'un célibataire a ko bénir ba marié un Sénégalais yebisanga imagine au moins Congolais na Sénégal to na Cameroun a semé des Sundiata Keita ngana zaka trop fier ngana zaka trop nazaka à l'aise pourquoi
nazaka trop fier ya kozala congolais et puis kozala na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi fati béton fati social fati éducation fati développement o na yebi papa na maman na ye papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba Thérèse mémoire maman Kasaloma Marthe ba mususu poto yeba identité ba papa na bango il faut to ke lukango na dictionnaire na lobi boy bon tanga kombo ya maman na ye tanga kombo papa na ye ponga na tangi kombo ya papa na maman ya président Félix ba d'origine ne ba ko semer des ordres na mboka na biso peuple congolais aza déjà aux aguets ayebi déjà que non qui est congolais qui ne l'est pas tous as sous natin il y a distraction te et ça déjà ko la ki sa que non FCC a déjà na coalition na ye na la muka il faut yeba que ba yo kana kututé yebi bien mais ce qui notre président notre président a eu de l'UDPS qui est 520 gigas maître nageur les boyka azad de situer na poste ya premier vice ya Assemblée nationale et ça pour la coalition FCC la muka non ba utiliser de koja Jacques Mamba mais depuis qu'il vacances parlementaire azo kanate akia Monsieur Théodore Ngoy natanga 3 fois na suika wana otangi 3 fois na lobby Monsieur Théodore Ngoy jamais célibataire akoki jamais ko béni ba marié na suika wana na jamais na lobby hein mboka o isa bako ba congolais ba d'origine nde ba ko semer des autres na mama nazoe bisayo ya kosakana te mukolo moko na leka nasina lobango de jamais de fois nalaka na nzela boye nakutana na la police batunga monsieur présenter vous na se présenter na problème nini o présenter carte d'électeur na carte d'électeur est-ce que yo telemi na liboso ya bureau de vote ngana présenter carte d'électeur na pona ça la vote beneni parce que moi je suis congolais moi je suis yo zoto carte d'électeur est-ce que tozo ça la élection maman il faut yeba que non na mboka na biso tozo senga na président Félix recensement peuple congolais toyeba na sous montant comme kaka montant moko imaginaire plus de 20 plus de 80 non il faut toyeba na toza combien et la diaspora au bazali banda il faut oza congolais d'origine azala pena azala na carte d'identité étant que congolais. Et voilà, tout ce que l'on a dit, tout le monde de Roger Lumbala sali ba déclaration pour na rosinga bolimbisi sur d'avoir craché la mémoire et à Kondo Etienne Tshisekedi à lobby lelo a s'engager à soutenir vrai valeur Oeza Bongo Tata Mokambia Ekolo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à maître Martin Fayulu pe Théodore Ngoyi en garde au lobby boni. Merci beaucoup. Il faut banambo cannabis tozana deux camps. Tozana camp Oeza pour nos changements. Na ka ozo linga changement te ce qui lelo oyaza o atanga mizairwa akomi congolais o monsieur Kabila zaki incapable ya ko transformer un zairwa en homme congolais ko s'opposer na président Félix Antoine Tshisekedi c'est kaza d'origine d'origine il y a un terme d'origine na lobby azado d'origine un vrai congolais o ayebi passe ya congolais to ayebi passe ya Congo akoki jamais ko bundisa Félix Antoine Tshisekedi parce que l'histoire naie est ban très bien. Zemi naie ils ont mis na politique. École neuf mois na politique. Abotami na politique. Angulami na politique. Atambuli na politique. Akoli na politique. Asa diplomatie na politique. Azu présidence na politique. Le peuple congolais a passé confiance na politique. Yo ya ko bonisa ye c'est cause d'origine. C'est-à-dire que tout Congolais, toyebi mai oyaloba. Président Félix Azali chrétien. Asambelaka. C'est la toute première fois. Tout le monde a un président. Ndeko, kokata ngaite. Ezama mafati be. Ezama mafati be. Ceux qui osent devant David dit tunga kolobela mafati be. Beto pesanga ngona be fati be. Fati bikuru rouge. Fati be. Na lobi boye. Seul président. OK azomboka oyo. Abonzango na maboko ya nzambe. Ezaka fati be beton. To monaka déclaration Mobutu que non si pour signer un pacte avec le diable pour Congo ezala ini indivisible. Aboseli que Satan nzambe nemtake akelaye. Mais fati ake alongoli signature wana. Contrat wana.
diabolique. Après Simboka na maboko yanza yanzambe. Donc il a effacé les ordonnances de preuve qui condamnaient le Congo. Yo siko oya, yo d'origine, d'origine. Hein, ba para na yo, ba ye. Pour basa la commerce. Zemi na yo zomi a na compte ya commerce mais d'origine. Jamais to sema de. Na lobi ke jamais to sema des zones à Cameroun. Jamais to sema des zones na Sénégal. Oya pour fati be. Non ba Camerounais ba miyebi bisika baza, ba Sénégalais ba miyebi. Fati propos na yo. Na lobi boye, nga naza congolais 100%. Zaïrois 100%. Ça dit que naza trop fier. Ceux qui le lona ko beta masola fati be béton. Pour na ibi komba papa na. Et tiens c'est wa mulumba. De reste mémoire. Maman ka saloma mart. Bon ba mususu photo lo ba komba papa na bango na dictionnaire. Yebi sanga inanu. Nazo pesa devoir. Oso monande ko ya président Félix ko le kana etandoike pour na ko senga test ADN. Pour na ko ba keno c'est moi le vrai. C'est lui n'est pas le vrai. Avec Fati ben Makambo koloba peuple déjà. Fati ben Mwana mboka David Tunga, réalisation sali biso sin totka na 3 minutes ya pamba na mokuse lelo yo bazuzi bazui mokano batika lisusu te. 7 mois après disparition ya Delphin Kayimbi le général, bazui susu mokano ya kolandela procès yango baye ba vraie cause topé lumière ya liwana ye olobi boni. Ngai côté justice nakoki kotia maloba te. Justice eza indépendante. Ngana doza bazuzi te. Ceux qui sont na banquette ezali ko sengeli salama pour na ko découvrir mais toyebi ba congolais o ba muna pasi na temps ya ndeko wana o tangi kombo mais ebele baloba keno ke molimo na ipe man désordre ya Delphin ebele baloba molimo na ipe man désordre. Pourquoi et que na lifelo pourquoi pour au lieu ko servir peuple bandima ki ko servir un individu tout soit groupe d'un individu ba d'origine. Merci beaucoup. Tokomi na suka, to chité na moi liloba par rapport à marche les 4 oyo tout congolais azo se sensibiliser toko a komi bongamela pona ko kita ko sala sitting na ambassade ya Rwanda ko déclarer que ba benga na ba Rwandais oza David. Ko benga na ba Rwandais c'est trop dur. Il faut nazala quand même patriote. Parce que na Rwanda pe bande connaisseur wa congolais bazali. Ezala belo makamususu ezala ka traité d'une manière diplomatique. Moutouazali kwa sime diplomatie ezali président Félix. Minakoki ko pesa point de vue nanga étant que citoyen congolais et non combattant de l'UDPS. Tous à charge responsabilité to pesa ngona fati beton. Il faut ba ke nazara trop fier ya kozala congolais parce que mboka moko te ezana nkitebele ko le République démocratique du Congo ezalité. Ba mboko bo moni ba ndeko na biso ba lulaka ezali développer à travers richesse mboka na biso. Oh le régime passé ba préférant na bango babo ma société à l'état exemple quoi fikine est-ce que les lois image tous autres là na fikine est-ce que ça image à copier ça na fikine dans la foire internationale de Kinshasa tala lelo et comme place ba policier wa Rwanda c'est carrément possible ça dit que tala degré ba piétiner congolais ba neutraliser et ça mangwele ba pesa biso 2014 ndé sala que non mais c'est Kabila azala incapable il y a qu'à transformer un Zaïrois en homme congolais. Pour Mangolan, tu vois, si papa, Congolais comment, Moutoutou n'a pas de opposer question, n'a place à répondre, il n'y a pas poser question. Et voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Boton di mingi na bandeko oyo bondima ko pesa biso confiance. Na mingi pe bobengaka to zoka ba remarque ba suggestion e komela ka biso penza po to lobaka que ce qui tozana po na osala mosala parce que binonde bondima pe bovota biso bondima kota la biso. Un grand merci na ba abonné nyonso Erotech na ba non abonné bo s'abonner massivement. Un grand merci à mon boss Jean-Paul Kabiel honorable. Un grand merci aussi à Patou Kamboania, Serge. Un grand merci à monsieur Mbon Petit et à mon réalisateur, mon caméraman de Lix Moses. Ndeko David, moi le Basuka. Moi le Basuka ezaki no o balingaka David Tunga ba s'abonner massivement na émission oyo numéro nangeza plus 243 82 283 22 25 na bandeli plus 243 82 283 22 25 eza numéro ya WhatsApp nanga toute personne akozala dispo pour na kobenganga. Na pesi mbote na kulut nanga Shikito Mushashino, Mama Charlotte Boss Paris, fait Santa de Londres. Na pesi mbote na Alpha Kambila, na pesi mbote na Baleja Telema Utamboka Italie, na bike de cœur avec ton petit
bolinganga na pesi pe mbote na Marlène Tita na Vixon Mukuti pe merci na bandeko balanda kabiso merci beaucoup na mon boss Jean Poika bien l'honorable tokutani mbala sima mikolo ezali koya au revoir.